na ba nomination oyo na présidence uti koleka makambo ezali po e makambo eza minene ndenge Luambo aloba boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene Franco prophète yo po yemba bona yemba tena ngai koba esengeli kovandisa Denis Nyakero. Ici je m'adresse au Baluba comme moi, je suis Muluba Mujila Kasanga Mwachimbao. Tangu nini bavandisa ka mwasi ya libala na tuni na Baluba. Tangu nini bavandisa ka mwasi ya libala. Tango nini bavandisa ka mwasi ya libala. Na globa vérité, la première espionne ya Paul Kagame na batuti rwandais azana ndako ya président Félix, c'est Denise Nyakero. La rwandaise est touti de père et de mère. Elle n'est pas na tribu ya Bashi. Ba rwandais ba yebisa président Félix soki attaqué Rwanda 30 minutes c'est trop. Muta ko boma yo azana ndako na yo. Alobi na kacha ndako, alobi na bagarde gorte. C'est Denise Nyakero. Ya mona ka président mo attaqué Kigali ezate. Popolipo. Bokota na bapalin, ba diaspora bokota na bapalin, ba combattant bokota na palin, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et repesa ma solo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi to sangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue info. Esika nini bakomona mwana mwasi oyo na idéologie. Bonjour, bonsoir, na peuple congolais. Wabino défenseur ya patrie. La patrie est sacrée. Et défenseur ya pouvoir à peuple qui est représenté par notre président Félix Antoine Tshisekedi. Biso population, peuple congolais, tout ça qui est une élection, il est qui 73,34. Mais bande konanga tolobaka na lingala soki omoni ndoki belela e na lakat na loba na nzambe lobi l'ignorance tue et toke lisusu nzamba lobi ete mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Kozan akoyeba eza liwa ndambu teza pena liwa. Na ba nomination oyo na présidence uti koleka makambo ezali ya minene. Me yambo na loba yango tolandaki mosali na nzambe apôtre na émission précédente alobaki makambo motuya na lingina zongisa extrait pona bayibalandaki ngai lobite mosali na nzambe alobaki makambo ya motuya esengeli na zongisa extrait ya video wana po e makambo eza minene ndenge Luambo aloba boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene Franco prophète yo po yemba bona yemba tena ngai koba tolandana makambo mosala nzambe alobaki oza wemba yete mosala nzambe alobaki makambo minene yo pe moto ya technique na ningi ba bloko te to ka mosala na nzambe ya solo makambo alobi donc makambo ya minene eza ya koloba tolanda mosala na nzambe. Maman Denise Nyakero, cette folie et des morts. La vie du président Félix en danger. Active à président Félix en danger. Et dans son entourage. Voilà les choses dont je veux parler.
parler. Apôtre Alobi, Maman Denise Nyakero, a vie il y a président en danger. Nous devons attaquer. Excellence, je ne veux pas parler, je ne suis pas un dénoncé, je ne veux pas donner des armes à vos ennemis. Mais je parle parce que nous devons et vous sauver la vie, vous avez des choses à faire. Il n'y a pas mieux qu'au Congo. Ne comptez pas sur l'argent, comptez sur le Congo. Voilà. Congo. Tozo kende na musali na Nzambe. Il y a des rapports sécuritaires sur votre table, mais le rédacteur, c'est moi. C'est moi. Je ne sais pas vous m'inventer. Et les gens se demandent pourquoi comment tu peux garder des trucs comme ça. Oui, j'ai démontré le complot, comment il est parti. Avec des évidences. Et imaginez que je dis ça en public, si j'étais contre vous. On parle de Perrault Noir, mais on ne parle pas de ces caméras. Mais les caméras sont là connues. À la présidence. Vous les protégez sur quelle base? Je vais faire des lives dans presque 48 ou 72 heures. 48 heures ou bien 72 heures. En attendant que, aujourd'hui nous sommes le 10 mars 2025. En attendant que je discute d'abord avec les autorités. Pour savoir ce que je dois dire. Mais ce que Dieu me recommande de dire, je veux dire. Mais je dois défendre le président de la République. Je dois défendre la nation. Et dans la vérité. Les pasteurs. Dieu vous a donné, pasteur, prophète, pour l'édification du Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je veux parler, je veux démontrer ce qu'il a été fait. Vous devez jouer votre rôle au Congo. Vous devez. Je ne peux pas permettre. C'est pourquoi j'ai eu à travailler d'abord pour coincer les militaires qui voulaient d'abord préparer tout ce qu'ils voulaient faire. Nakati kati, hein. Nakati kati, naïbi pourquoi nakati. Lelo, peuple congolais naïbi bino. Makamba woloba minene zali. L'ignorance tue. Et la parole de Dieu dit ceci: mon peuple périt par manque de connaissances. Sokolandi Mosala Nzambe alobi ete famille ya Etienne Tshisekedi bo réussir te mission na bino. Denise Nyakero a joué un mauvais rôle. Alobi lisusu ete esengeli kovandisa Denise Nyakero. Ici je m'adresse au Baluba comme moi. Je suis Moulouba, Moujila Kasanga Mouachimbao. Kasaï occidental, bon bien on le Kasaï central. Fils de Tumba Marcel, petit-fils de Moutombo Louis Tumba, arrière-petit-fils de Tumba Lubamba. Moujila Kasanga Mouachimbao. Tangu nini bavandisaka mwasi ya libala na tuni na Baluba. Na tuni na ba fanatique te, to ba fanatique basé belé. Asengi bavandisa Denise Nyakero. Tango nini bavandisaka mwasi ya libala. Tango nini bavandisaka mwasi ya libala. Na koti siko na émission na ngai. Peuple congolais ba utilisera bino na ba $200, $300, même 500, même 1000, même 2000, 3000, même 10 000 te. Pour nous la fanatique moroboy. Les gens n'ont pas la vérité. Le président Félix est en danger. La République est en danger. La vérité. La première espionne. Il y a Paul Kagame, Naba Tuti Rwandais, Azananda kwa président Félix. C'est Denise Nyakero. La Rwandaise est Tuti de père et de mère. Elle n'est pas attribuée à Bashi. Moulanda ki ndeko apôtre alobi ba Rwandais ba yebisa président Félix soki attaqué Rwanda 30 minutes c'est trop mutako bomayo azana ndaku nayo alobi na kacha ndaku alobi na ba garde corps c'est Denise Nyakero ya mona ka président mo attaqué Kigali ezate
Voilà ndaki émission nanga ya hier beta na prophète Élysée TV okomona émission nanga ya hier eza wana Moussa Nzamba le makambo ya minene président na biso soka zalaki yakuza lokola ngate soka zalaki elombe lokola ngate mbele Denis Nyake wasakana na ye me akutana na libanga me ba réalité zali peuple congolais n'est pas une vérité moko ba décider pour nous la président na Congo du pays le Congo Gabon a pays min Afrique sengeli ba impérialiste ne ba décider ka mais l'élection de ça la kawane donc théâtre 2011 papa Etienne Tshisekedi ayaki na Afrique du Sud alors j'ai été voir les décideurs premier docteur en droit politicien à Tongo j'ai été voir les décideurs papa Etienne Tshisekedi papa Kengo Adondo azawana ko Sabino Oza président dit Moutambazo rêvé populisme alobio azo quand ça ça dit populisme Moutamba ba roche présenté ba roche présenté même Kengwa nani Kamere ba roche présenté Marie-José il faut que ba roche bino présenté président Félix Antoine Tshisekedi bachaki wana na ba mindele a gagné l'élection mais ba tieye ba bitondimio pour abalkaniser mboka président Félix Aboy Kangali Kamboy président Félix a déboulonné Joseph Kabila président Félix a longwe na singa na kingo ya Paul Kagame Bamindele Herman Cohen a lobby ce monsieur c'est un félin ouais Fatiaza très dangereux Bamindele Bazako étudier Félix Antoine Tshisekedi notre président. Comment Joseph Kabila Zana exil? Comment Moïse Katumbi exil? Yem Tazalaki na majorité, t'as commis na majorité. Moto ya longola Mobutu na pouvoir. Pe Mobutu ake kokufa. Moto oyo aboma le roi Désiré Kabila. Moto oyo atia Joseph Kabila 18 ans azako diriger. Président Félix Antoine Tshisekedi a longwe na mutambu na pete Kagame Mundele a monique président Fatiaza très dangereux collègue papa na Etienne Tshisekedi très dangereux collègue papa na Tshisekedi bambe bana labo pona koyeba pe peuple congolais ba pesa ki président makambo mibale ba pesi moi si Denis Nyake yende moi si bozala ne mususute bozala ki na oui yende obala ye ko baba libale salami après ko prêter serment liboso azalaka na noter jour président prêter serment azalaki na noter ni Denis Nyake balaye espionne ya ba impérialiste ya ba rwandais la rwandaise tout Denis Nyake azali très dangereuse agent de renseignement ya Paul Kagame nanda kwape ya président Félix ce qui président zara yakuza te atimba lokola ngai tembelesa tika biso peuple congolais yami balé balobi na président deux mandats 3 T 2 mandats 3 T président yoki ba conditions za la rapport comme président ya Congo za élection te ato gagné so babi oui ce que ba moni net a gagné qui ba bon au gagné mais voici nos conditions 2 mandats 3 T président na deuxième mandat au alobi azo changer constitution ba mindele ba sidiki ba bengi ba tolba no 2 mandats olingo changer constitution pour na troisième mandat Rwanda bokota na giseni bakoti erreur grave ya on bango ba ko comprendre ngo après ko ça li comme na kanda izabiende congolais vidéo yo pesa ngo mutu nyonso oya ko finga gloire à Dieu so répond dimi gloire à Dieu mais honorer Ngwanda oncle honoré ba vidéo na etika la bibliothèque neti sekongai leki neveu ya honorer Ngwanda na renseignement number 1 connais-toi toi-même makamna c'est bien le lot au fongola minoko oboy vanda mais que salama na lobela ki bino na précédente émission Zelensky acha mutu makasi roi y'Angleterre bengi a petit baolia atram ndima andimi
délégation à Zelensky, délégation il y a américain, délégation russe, basée à Qatar. Pourquoi Qatar? Trump a boui Europe, terrain neutre, tant qu'on dit que signer d'accord, américain va comme exploiter ba minerai, après va épicé que tika pouvoir, soka boui ba chamutu mususu. C'est logique bazo kende nango na Congo. Yango moneka Marie Joseph ko ayebi yango pour mobali na ye à une entreprise il y a Congolais à Brazzaville. Fuite bimaki Marie-Joseph Kolobina il faut que si président avant d'avoir le mécanisme nini caméra kimi mbangu na Israël président il y a assemblée il y a Israël national Amir Yebisa Netanyahu bachanga président avant 2028. Monsieur le président na lobela kayoko kende France cité la francophonie soko ke bako moteur na sambisa yo okendaki omonaki ndenge lekaki asambwisaki yo mais yo pour l'accès aux ganga film aussi ça qui to obendani. Monsieur le président ozo kende pour na signer ba minerai peuple congolais président ozo kende ozo sepela ozo kende signer ba minerai mais après ba koye biso boy la Trump to le bakino de mandat so qui to signer ba accord ba minerai to ko sil sa guerre ko la biminati dikukuma pour na ko insister ko changer constitution de boy troisième mandat. Trump a koye biso nan beaucoup d'anité monsieur le président ming ba mona nga musali na nzambe asala na demi apte niveau mata to comme na service intelligence na contre intelligence o ayebi o boko solo la na yebi après monsieur le président bazo bangayo oyo sali Joseph oyo sali motu na bango Kagame bakolinga balongolo bakoyebiso tika e pouvoir ne bebisa Mobutu pour ceux qui le lobby tumbesili na este ba Rwanda bakei monsieur le président bitumbesili te mundele asala ke loko fa kokisa yango plan ya mundele balkanisation ya este eza ba Rwanda te utana mundele suka bakolinga bakokisa yango biso tokotelemela bango na kombo na Yesu pour le banzambe le former des projets ils seront anéantis donner des ordres ils seront nuls et sans effet totelemela yango na ba vrai serviteur de Dieu so aux vrais serviteurs otikala ko sueli conjugal na yote gloire à Dieu bakolongola Zelensky na calcul na bango président kei bakuta na Trump alobi na ye deux mandats guerre aussi là toujours signé ba contrat but na ngweza ni guerre économique contre la Chine bazu déjà cobalt chemin de fer dilolo ti Angola baiko kota siko na katanga baketsu na este bako bundi sa Chine pour Chine azana 70% ya contrôle ya minerai ya mboka na biso bako tikele terrain te yo bako tika yo mais bako lingo silza deuxième mandat te pour bayebi ete yo ko changer constitution likambo constitution to tiki yango pona guerre soki guerre isili okolingo changer constitution mundele aza mufa système ya ko anticiper bakolinga balongola yo nani bakotia bokoganga sikoyo Rwanda asololi na Denis Nyakero mwana bango président Fachi na septembre 2023 Denis Nyakero aipsi bana na ye Christina Serena Sabrina bana misatu boyebisa papa bo accompagner biso États-Unis basimi nzela bokena na bana na septembre 2023 monsieur le président nazo peso babiloko vendre ayebaki nini na voyager na bana bokomi na poto Kagame ayebisi abengi ba démocrate yozo solo la côté kuna Denis amema bana misatu mais mwana moko nde bazaki ne besoin Christina Nyakero bamoni basololi tant bozongi na Bruxelles pour bana no bavana na Bruxelles na yebi tant bozongi na Bruxelles monsieur le président OK France Christina ebisi papa nakende token na bino bo aux États-Unis bokenda na bana na Christina na France Macron balakisi mwana yeyo
Christina sali études supérieures a gradué en communication à Kangi parenthèse ayaki na Kinshasa pour azwa formation mususu coach ba coacher na muya en amateur a coacher na minito monsieur le président Christina Zotanga en ligne na université après 2 ans azwa master na bien on deningam en Afrique du Sud service à intelligence na contre-intelligence. Monsieur le président, yo yebite Kagame et votre épouse Denise Nyakero va préparer mwana na yo à remplacer yo. Ndenge Ali Bongo a remplacé Omar Bongo. Ndenge Idriss Déby Mohamed Déby a remplacé Ye. Moto oyo a remplacé yo tant ba Trump a koyebi sotika pouvoir. Monsieur le président ezali Christina Nyakero mwana Denise Nyakero. Monsieur le président na titre peuple congolais bomoni wana botala mutu ba décider ba poni a remplacer président avant 2028 ezali Christina Nyakero. Mama na ya kocha akosala miko asaba aponi batu papa ndiko sala yeba dialelo. Après akokota officiellement na akoma na IDPS. Mama na ya kosala nyonso akoma secrétaire général ya IDPS. Tant bakoyebisa yo na ba décider na Trump et si tu signé ba contrat 2028 tout le monde a tendance à changer constitution et raison pour laquelle bazolinga balongola yo pour lingo changer constitution balaba kino 2 mandats pas 3. Mais c'est le président peuple congolais boyoka en ce moment là bakolobano ke tokotia mwana na yo moteme ko kita. Mais c'est le président basali yoje parti politique IDPS basali binoje bakosomba batu babana kolobela Christina. Papa Koutino tango Joseph Bacheye président en 2001, 2 ans après lobby la République est en danger sauvant le Congo. Je suis de la race il y a archevêque Koutino de Simon Kimbangu de Papa Etienne Tshisekedi de Patrice Emery Lumumba, moi qui vous parle. Pas même un mois na Ipsibino de Christina Tshisekedi des nominations oyo. Bon mon ango jeté. Lokola mwana ya François Mwambate, bache directrice ya communication ya président yebe lokote. Tozana bate belé na boko tanga ba kombo ba ko chele bino poazo bokufa. Ba communautaire ba ali ba joli kitenga. Azali juriste. Bazali ba sans rival. Bobangate yatang ba kombo. Bozali. Ba ko chapino petit. Ça arrive à les intellectuels. Joël Kitenga, à les intellectuels, même Ngayo, les intellectuels, criminologue, nous avons appelé directeur de la communication à président. T. Pasteur dans la Kisibino, à lobby, Bakota et ministère, Denise. Demiap, Denise a Kangi Demiap, Denise a Kangi Aner, Denise a Kangi Bissoko Biloko Nyons. Les renseignements à pays. Président, vous avez information de l'ennemi. C'est pour vous dire que, monsieur le président, Makambo et Salami, en septembre 2023, il y a quitté Balakisaki Mwana na Denise, Christina, Tala Mwana Yeyo, il a remplacé papa. Tant que n'est pas le président Macron, Balakisaki Macron, Mwana Yeyo, Yozo Yebate, Bazo préparé, Ndenge ba préparaki, Mohamed Déby, pour remplacer Idriss Déby. Et Mohamed Déby a zamona ya Idriss Déby te zamona ya mwasi ya zanilotique. Bokene ko senga basoda pour ba ya na Congo. Aboya ki po ya zanilotique. Ali Bongo n'est pas le fils de Omar Bongo. Tout le bayango. Mais c'est le président, famille biologique à président, IDPS, Balouba et peuple congolais totalement. Denise Alinga sacrifié Congo. Ce qui bat Botiki Christina a eu IDPS. Botiki Christina a remplacé président Félix Antoine Tshisekedi. Oya boyi ko
balkanisation avec Christina, sa mère derrière, pour à 50% à Makila Rwandais. Elle est rwandaise du côté de sa maman Denise Nyakero. Balkanisation comme ça. Comment? Après 4 ans, président Trump, démocrate Barozonga, M23 Gozonga Lisusu. À Québec en 2012, président Fatia Azongi, M23 Gozonga Lisusu. Projet à balkanisation, Mindele Bako balkaniser Congo, Ndenge Bakabola IRSS comme ici. Yougoslavie comment biteni, Bako Tikaka Yangote, monsieur le président et le peuple congolais. Cette fille est dangereuse. Et n'a comme ça, monsieur le président. Nana Mouto, n'a pas le béné pembente. Bazo Banga, Denise a Kangi présidence, Denise a Kangi famille na yo, maman a Bota Bisso, a quoi que le béné Denise, te baninde économie, même Christian, a ganga film à kokate. IDPS Mawato, Balou Bakuta, ba chef coutumier ba kokate. Maintenant la télé pour na Yakuza lokola yo. Timba, n'a la félicité à président Fachi. Aza Yakuza, Timba, yana zolo bano bopose aux à disposition. Monsieur le président et peuple congolais. Monsieur le président, moi, je suis comme Fanny Tshisekedi. Maman, je suis comme Julie Yoka. Julie Yoka, grande sœur, Azaka danseuse à Taboulé. Babota Taboulé, Banami Balé. Moi, comme Marc Tabou. Nas grande sœur à Marc Tabou. Aza Mongo. Moi, je suis Balé. Anthony. Maman, je suis Clémence Adaga. Clémence Adaga, bande konaye, Vielando, na Yolosid na Kembe, na mona Yolosid, na Bambelota. Bambelota, Kembe. Kouloup nanga Michel, affaire foncière, oyebi. Kelepe, à ça la peine affaire foncière, toyebi famille, ya Julie Yoka, toyebi famille, ya Clémence Adaga. Monsieur le président, Balou Babala n'a pas mongo, mais n'a pas de Simbagate. Moulou Bana mongo na mungala de Simbaga. Mais Oyo Denise, au gagner l'élection, va imposer yo, Denise Nyakero, va imposer yo des mandats par 3. Au lobby sur la constitution, Yassika va attaquer. Monsieur le président, na osengana yo. Beaucoup d'ana Denise Nyakero na poto. Bana no nyonso. Fanny, sala ya test à Aden. Anthony, sala ya test à Aden. Julie Okaroboyate, pour ebike mwana yo. Clémence Adaga akoboyate, ebike mwana yo. Sala pe Christina. Na baleki ne mibale. Sabrina, na Serena, bana misatu. Test Aden. Banaya. Ya Gisèle Impera, Mibale. Antonella Nandekonaye. Basala ba mon test Aden. Mama ya mwana ya kuboya basala bana ne test Aden. Yebaka ya mwana yote. To boy to tombe na Ali Bongo na Congo. To boy to tombe na Mohamed Debris na Congo. Congo est en danger moko boye bakate. Président sana azo bazo bundise na libanda, bazo bundise na kati na bopoza, bazo bundise na ndaku na ye na Denise Nyakero. Oui. Mosa na nzamba lobby apôtre lobaki mon lobby. Obota l'émission na ya hier. Aner na maboka Denise. Boye bina Aner Philemon chef ya département ya appui. Chef ya département appui. Au service de Denise Nyakero. Mwenze, chef de département intérieur. Azalaka kutu chauffeur ya Mama Sifa. Mwenze, chauffeur ya Mama Sifa. Akoma chef ya département intérieur. Département intérieur ngolobani. Ba responsable nyonso ya ANER na ba province ba ngomba redok. Ba rapport nyonso ba pesa na mwenze pesa ngo Denise. Département, il y a appui. Administration, la finance, oui. Denise a contrôlé na ANER. Ils ont ensemble ça. Token na demiap. Oibolo, président Olongoli wana. Mutamema, aina potote. Mutamema, on va tcheye wana. Denise. Ndaiwel.
général Ntiasa, colonel Kiki, bakesala ba bêtise na bango pona mwana mobali oyo nani oya tika biso nani Chéribin Okende. Ba boma Chéribin Okende, bake kolati sango famille Tshisekedi. Balobi o Christian Tshisekedi ba wela nendako. Christian Tshisekedi awela mutu ndako. Christian Tshisekedi ina poto aboma mutu te. Christian Tshisekedi même papa na zui pouvoir te aboma mutu te. Ba ne tient Tshisekedi ba boma kabatu te. Famille niake o bazana problème te. Banda premier mandat, deuxième mandat. Baza bassin ya lokuta. Mais basali ba bêtise na bango pour la Chéribin. Ba kamano bako Christian Tshisekedi. Ah! Denis Nyakero, tu es une très mauvaise femme. Très mauvaise femme. Baluba, ce que Balubi va vendre sa moisi en déconabino. Baluba, ce qui Baluba vendre sa moisi en déconabino. Baluba, ce que Baluba vendre sa moisi en déconabino. Lobini, apôtre Aloba qui a une émission dans la précédente. Maman Marthe la Moukako, Christian Tshisekedi la Moukako, Jacques Tshisekedi la Moukako, bande kono biologique na ba cousin bo la Moukako, et ba cousin na ba cousine famille élargie, on a ba fantirie, d'inza sa somba bango. Yango na le babo peuple congolais. Christina est préparée par Denis Nyakero et Paul Kagame pour remplacer président Félix Antoine Tshisekedi. Bato musi bakubeta maboko mwana président Félix to le kana na Aden. Aza mwana akokota na IDPS bazolongola yo mutu beta tolo na IDPS. Denis va peser de tout son poids mwana comme secrétaire général à IDPS. Akosomba bino. A cause de membre musu ya président, so akomi présidente, c'est le ba calcul na bango. Akomi présidente, ba membre musu ya papa Etienne Tshisekedi, ba membre musu ya famille Etienne Tshisekedi a valoriser bino. Après bokolia pa ou bokole kambeka. Moi si nini akondima mwana na ye, bazwa ye a travailler la présidence. Et si ka papa leki akufa, Monseigneur Mulumba kufa, Jacques Ilunga kufa, bato bele ba kufa, mamani na kulinga mwana na achaye wana. A mamani soko mwana nga osana présidence te. Kuna batira kabatu poisson, kuna baboma kabatu, mais Denis Nyakero achaye wana. Elle est très dangereuse. C'est la Jézabel ya RDC. Ya obo monaki, aba monaki musika ba ebisie kanga Gisèle Pelana bana. Boaka ba on a poto ti bakozo pouvo bakozo on rasu na Congo te bana ya un Congolais de père et de mère, maman congolaise de père et de mère. Tout ça nazo condamné pe yo Fanny Tshisekedi la fille aînée, nazo condamné yo petit nanga mwana nanga Anthony matana avion ozongi ba pagai banini au monde bali bino 2 points. Fanny Telemako soki makoko na hotel mate papa na kulutu ba hotel mate papa lekno ba hotel mate Fanny na ibi oza danger olobela ka Denise akoka kote anniversaire ya Christian Tshisekedi awa Denise ayaka mercredi jeudi vendredi azongi a beaucoup participer yozalaki boswana ki na ibi ondeni contre intelligence et intelligence. Donc beauté Fanny Téléma. Fanny Téléma. Fanny Tshisekedi Téléma mwana Julie Yoka. Anthony mwana Clémence Adaga Téléma. Balingi batia mwana mwasi yo présidente ya république. Bako utiliser batu mwasi nana dirigeante. Mwana zana CVT asala wapi. Akocha mwana na ye nete asini pebwe te mwana oyo ba préparer ye na Kagame na ba Rwandais na ye Denise a remplacé papa na ye IDPS bonyo kwama baluba bonyo kwama ba Congolais bonyo kwama pe mwana oyo ndako mema siko balkanisation pour fatia boyi soko munindoki belela Bible na maboko ndenga atimba kana sambela te dinza sambela te aibi penzambe te azolo aibu alors nzamba loba ce peuple m'honore de la bouche mais le cœur est éloigné de moi. C'est Denis Nyakero. Personnellement je n'ai pas un problème avec toi mais yo yakina via Félix mon frère et mon président
pour les détruire, mais au Kokaïde. À tous les Rwandais, à Denis Nyakero, et aux soi-disant Mouchi, je vais vous dire une chose. La parole de Dieu déclare ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nani Christina Nyakero, comme président à Congo, Tozo Bondela, président aussi, ça demande à naïe. Monsieur le Président, Tika, dans le but combien de fois? 3 fois. Projet à pour changer la constitution. Silisa Mandanayo. Silisa Mandanayo. Makamusu est là à Koloba. Nani a remplacé na Koloba ate. Tindata Igwe Abenganga, Jean-Pierre Bemba na solo naïe. Pour Maman Liliane tout solaka. Jean-Pierre Bemba tout ça naïe. Tindelanga Jean-Pierre Bemba pour nazana confiance na Igwe, nazana confiance à maman Liliane Bemba, na peso ba stratégie. Na lobaki monsieur le président, Congo est dans un service il y a secrétaire. Dans un service à renseignement. En air extérieur, des maps extérieurs, un service secrétaire, un service à renseignement. DESTI, service à renseignement en France. DGC, service secret en France. Monsieur le Président, KGB américain va comme ça en coquille vide. Poutine a ça la VSR. L'américain va coquille. Na yé pour nous sauver, yo pour nous sauver Mboka. Et ça passe une dimanche comme nous solo. Mais peuple congolais, pendant vidéo yo, tiens on a disque dire. Beaucoup de monde propagande mo ba ko sel la mona mwasi yo. Mwana na biso yo. Pas za mwana to benga mwana. Ata mwana za ne rwandaise, ata mwana za burundaise za mwana. Christina, oyebe le côté. Basa, il y a le mode opératoire à Rwandais. Paul, ce monsieur est mort, Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila plutôt, Bazui, Joseph Baché, on peut pas manipuler. Ndenge peut pas gozo Christina, on peut pas manipuler, à remplacer au monsieur le président. Ce qu'on m'a dit qui belé là. Moi non, yakutana na bat na États-Unis. Yo yebite me maki na États-Unis. Akutana na Macron, yo mtu me maka mais après ma soleza avec yo yebite. Denis Azolia on a c'est au balobaki na yo. Oui, yo solé au gagner l'élection mais deux choses, deux mandats. Ça c'est la première chose. Deuxième mandat, officialiser ton mariage avec Denis Nyakero. Tolingo bala mo se mususte. Pero na bola ina matata. Denis pour kangani ni sus malamu tango ba élection bandi. Mais avant l'élection, ça a dit keba. Toloba te. Nanangans, y a danger. Nanangans, y a danger. Mais Madame Denise Nyakero, Joseph Alukanga kokangate, Moïse Katumbi kokangate, Kamera kokangate, Paul Kagame, Nanzela Vincent Karega kokangate, yopo kokangate. Ce qu'on dit ba cousin élargi na ba cousine élargi ya fachi pour ba 5 000 10 000 20 000 okokangate opesanga mbongo pe na mbongo ya mbongo muzo kamwa ndenge nini azoloba pour ezali kama mabele ma patrie fachi et mon sang ako trahir fachi te opesanga ba mbongo te to bana kabelanga ba mbongo. Pendant 2 ans, mbongo suka na novembre, le bangot. Ngana ko lobate, diep sa fati mbongo suka pesanga pour quelle raison lobat. Tinda batu no basala ba vidéo ba atotinde la ka ebo etotinde ebo ba lo mbongo pesanga na novembre 2024. Ah. Osomba okara danger, osomba on peut lupango na flasher. Ah, na kini wana mbongo Denise pesanga ya suka en novembre na osomba au palais na osomba on peut carré à danger à Range Rover d'un nouveau modèle. Ça coûte combien na kini beta calcule. Prado asika ça coûte combien? Nganzi ya danger na corruptibilité. So otinde batu balukanga. Ndengo tinda batu mususu. Ndenge boina bokoloba. Kokangate. Président Fatia okufate. Président Fatia aussi ta deuxième mandat na yé. Monsieur le président, tika makambo changement à constitution ba pikola yo bazui Christina Bache wana.
Aden, il y a Fanny. Aden, il y a Anthony. Aden, il y a Christina. Il y a Serena. Il y a Sabrina. Il y a Antonella. Bango tout. Balikana. Test Aden. Secret Koyeba. Bon, ça na Congo, hein? Agent secret. Il y a Paul Kagame, Nanda Fachi, c'est ça, la femme de Fachi, Denise Nyakero, la rwandaise, tout. Akosayo Mouchi Lokuta. Son frère a travaillé 18 ans avec Joseph Kabila. Lui qui n'est pas katangé. Rwandais tout. Joseph Kabila n'a pas travaillé avec les gens du Sud Kivu. Il a travaillé avec les gens de Maniema et de Katangé. Pourquoi ce monsieur était là? Rwandais m'a pesaye. John Nyakero. Ngans. A danger. Soko monindo ki belela. Oyebino li kambuto bandolo ba. Ma petit msoubazolo ba na ba yebilo kote na otame ba kombote. Bo jalousie. Botika. Oh. Batela biso Mohamed Yassika na Congo. Batela biso Ali Bongo Yassika na Congo. Hein? Pour nini? Facha salini. Facha ko leka 3e, 4e mandat tête. Ça soit Salamote. Na Gabon ezalite. Facha salini. Ah! Na mona pena Abraham alinga bala moi na Isaac moi na atindi Eliezer ke na mboka na biso. Ta on peut Eliezer alinga bala batindi kina mboka na biso bakelukela Isaac moi biso baluba to bala ka biso na biso so to bala biso to bala ka bangala elekaka bien. Moi de Jean-Pierre na mama Liliane Bemba elekaka bien. Bana njili. Botala bana 100% bana njili, 90% bana njili babana bango bana njili ba Congo. Bon ekoleka bien. Yo mundu bokelo bana muta soit disant Sidi Kivu mona tala babiloko. Ngans. Ya danger. Christina azani mwana préparer sa maman Denise Nyakero pour 2027 ne bandeli ou 2026 na suka Trump le bana président Fachi et Sili va présenter Christina. Moi sinon la dirigeant Congo. Quelle femme. Moi na mukebo. Joseph Kabila en 2001 azali na mbula boni. Joseph Kabila azali na mbula boni. Président de la République va imposer. Oh mais constitution. Bon sikoyo moi noyo azana na Tchad Idriss Déby Akoufi na remplacer Gendeng. Azali président c'est là. Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila Koufi, Joseph Kabila a remplacé qui a été président au Sénat. Idriss Déby a Koufa dans le champ de bataille. Idriss Déby, peuple congolais, font la mise. Baboma inanda ko batine baboma général Massial. Ndeke baboma ka katumba moi ke ba côté na fi ba bika isala avion ça accident. Baboma Idriss Déby nanda ko ba côté na avion ba bio hélicoptère a na champ de bataille. Ba rebelle ba koti bazo bundisa Tchad akena champ de bataille bazo bunda a touché aza touché aye akufi pas que remplacer mwana Sadat akufa na Égypte balance ba remplacer mwana Marengo abi akufa na Brazzaville ba remplacer mwana. Bon sikoyo congolais nous devons réfléchir tant bato ba rebelle ba ennemi a Idriss Déby na Tchad ba koti bazo attaquer Tchad armée régulière. Tant que Tchad, Idriss Déby Akoufi, il fallait pas qu'on t'abasse en bogat. Basuka, ti le lobby, tu mets à la raté. À suivre. Font la mission. Oye na société belé, boyoka nesate. Comment na ba foyer nene moko papa na maman dialogue ezate eko malobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana kongola na wenze pour nini dialogue ezate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso. Dans tout ça dialogue eza unitaire. Tcha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux.